Bandeko balandi mbote na bino banso esika bozwami mbote boyo bazali bongo kolanda biso na direct ya Mama Mimi TV na lisalisi ya webmaster esika bozali bongo mbote na bino mbote lisusu na boyo bazwami bongo na kati ya bandako solo awa na mboka Belgique to potonio sonalo ba malili pinza ezali kotika biso soko mokete malili ekomi penza na niveau moko toyebite soko totambolaka na bakwete na balabala tosala ndenge nini zuzu mabeko po balobi makambo oyo ekosuka awa te kasi esengeli na biso koyeba te nzoto ya moto esengeli kobomba yango malamu po bokono epusa na pembeni na yo te. Papa Lazare Mbulu esika ozali mbote na yo mbote na papa René Nitu esika kolanda biso mbote na boyo banso pinza bazwi libaku ya kolanda biso bokolo mwa lelo tozali bongo na esengo ya koyamba lisusu mikoleleki mwa mingi toyokaki ete kasi ndeko wana akozala na biso po na kosolola mayema koleka bongo na mboka tobosani te ono esika ozali topesi yo mbote mingi topesi pe mbote mingi epai ya zuzu mabeko oyo ya Tantine, oyo ya Candice, oyo ya Firmine, topesi bino banso mbote ba mabeko banso esika bozali kuna. Toyokaki emataki ekitaki ekalingamaki eitamaki ekomamaki te. Afrika akoyamba bongo Emmanuel Macron ya ema. Akomaki bongo na bamboka oyo alekaki na Brazzaville, aleki na Angola, lelo azali bongo omboka Kinshasa atako opposition esalamaki mingi atako bato ebele balingaki tete akoma kasi nabo Macron akomaki makambo ngo ya pasi nabo Macron ye akomaki bazalaki na lisikulu euti bongo kosila mama Ivete Koko na ebite soko olandi lisikulu wana ezalaki penza opesi mbwa lobi na zwi ba beti eloko moko ya ping pong wana ezalaki penza mwa matata webmaster Losako oyo yo lobi wana penza esungi biso esali penza kitoko makasi mingi kasi soko topemi mwa moke soko to bongisi mwa makolo tokoyamba bongo mopaya na biso ya mokolo ya lelo elongo na yende toko maniola tokokota na bozindo na lisikulu ya Emmanuel Macron azali bongo mboka Congo démocratique lelo ndenge tokoloba wanga na bino ya ema azana kisasa ye ayambami bongo epai ya biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi esika basali mwa jeu wana na lobi ya ping pong pona kotala nani azolonga te en tout cas soko bozwaki makasi to makoki ya kolanda lisikulu wana te botala ngo na net ezalaki penza likambo lokwa bitumbe ezali bana mibali balakisi penza moto na moto pe alingi kotika te ya fachi lelo na kamwe yo balobaka lelo lakisi penza te elongi mwana mobali oyo ya Afrique du Sud alobi bako yoka solo ya mibali pembeni na bango nakanisi Emmanuel Macron ayoki yo solo penza ya Congolais po modele oyo kolobo telemelaki likambo yango wana nakanisi makila egangaki mosisa ya mwana mboka egangaki nakoloba tete mbala liboso na mona yo na esaleli wana kasi longonya papa aloma tomela nano mwa soyi bongo tolanda mopaya na biso ya mokolo ya lelo po totala ndenge nini Emmanuel Macron akomi mboka Kinshasa ndenge nini elekeli maboko ezali epai na yo aloma chéri libisanga natubeli yanga masumbu nasengi pardon
lisasa elinga masolo ya bato keba sherio okoya kotenga mapapa okoma change ngai mabanzo na motema maha bimasha wanyoyoyo ngai pema ekomi na bombono nakoya kokufa se innocent siliki na ngai nayebi te bongo lukeli ngai mbandaro ngane todeo soki likambo ebongaki oyebisa piana nanga soki ata amandero nakofuta ye onakomiki welewele bimsum nanga ngai pasi eleki moto e zonga ngai nawe sheri likambo nasali yo papa nayebi te bongo okangeli ngai elongi oro ngai nakamwe o soki nasalaki mabe o sheri limisanga natubeli yanga masumu nasengi pardon lisasa elinga masolo ya bato keba sherio okoya kotenga mapapa okoma change wema batona motema ma bimasha wanyoyoyo pema ekomi na bombono nakoya kokufa se innocent sheri likambo siliki na ngai nayebi te bongo lukeli ngai bandaro ngai netodeo soki likambo ebongaki oyebisa piana nanga soki ata amandero nakofuta ye onakomiki welewele bimasha bimsum nanga ngai pasi eleki moto e zonga ngai nawe bongo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga baplafon angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nekesema yolele katinga moto e nakomiki welewele kutu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga baplafon angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nekesema yolele makila e nakomi kobela tension kutu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto e nakomiki welewele kutu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga baplafon angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nekesema yolele na butu na
nakomi kobela maladio utu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela tanzi na ngai wapi papa na ngai angayo bolingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele utu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele koma koluka mpiana po akotela ngai utu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela mpasi na ngai malechance na ngai angayo molingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele utu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele katinga moto nakomi kiwelewele putu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele putu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele beninga makila nakoma kobela tension putu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka valium remanga yo nalela muke na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele putu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele na butu nakomi kobela maladi putu ekoma ngonga ya susi nakoma koluka sheri angayo nalela tanzi na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele putu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele koma koluka mpiana po akotela ngai putu ekoma ngonga ya susi nakoma kobanza chikapa vraiment ngayo nalela mpasi na ngai wapi sheri na ngai angayo bolingo ekati ngai moto nakomi kiwelewele putu ekoma ngonga ya susi nakoma kotanga ba plafond angayo bimasha na ngai bimesume yolele angayo bimasha nyekesema yolele
732 0450 nzea biso ya singa. Papa Rigobert Kutambo Tenayo. Si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement... Papa Rigobert Kutatoza na basango ya parezote mikoleleki mo mingi boni olembi. Nous avons, je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'elle aille très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe et sur lequel nous comptons, pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner. Cette grande aventure nécessaire pour le bonheur. Lokola bongo moye politique papa tolingi to peso maloba po totuna Emmanuel Macron akomi bongo na Kinshasa. Et les kindengeni déjà nano moto akomi na 4 heures du matin. Ezalaki po bato ba mona yete to ezalaki kaka horaire ya pepo. La communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamique. Donc en fait cette grande conférence là certainement soit qui est en Mingi, le cas là que la Congo Brazzaville et tout ça, et bon voilà comme il est 23 heures, moi je pense que dans la Bissau il n'y a pas à polémiquer, bien que le Tsotoye Baké arrivé à Macron à la population et Zalaki na je ne dirais pas les sécurités on a eu Macron mais par rapport à la position il y a France, position les amis minimum minima, position moko là, ni fille, ni raisin, position moko les amis la chauve-souris. Donc peuple parce qu'il a calme bon mais je ne pense pas que je ne sais pas la l'agenda là-bas, mais en tout cas bon, l'agenda n'a été chargé, avec une grosse conférence à Gabon où le Congo était au premier plan parce que vous voyez que c'est une parenthèse, je vais le dire, je vais la refermer. La conférence à Gabon, aujourd'hui, dans mon Tourmobimba, il est prouvé que l'Amazonie n'est plus le premier poumon du monde. Le premier poumon du monde est allé ma forêt à bassin du Congo, dont plus ou moins 70 ou 70% des ans au Congo. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle Macron avec le Congo qui représenté et avec voyage en année Macron à Yawa où tu as causé la claire dans la position naïve. Papa Rigobert Kuta Motuna Ezali président Macron a tamboli na Libreville, akei na Angola, akei na Brazzaville, lelo azali na mboka Kinshasa. Nazoyoka lisolo ya Kigali na katite. Ezalaki prévu te akende pe kuna po parmi ba masolo ya ye na ngo na Afrika, ezali bitumbo yo biso to bundaka na ta Apollo kuna. Ye ya ema a koleka pa ta Apollo te. Donc, le président Kagame et que Kagame a décidé de garantir. C'est une grande première. Donc, on a continué, Kagame a sonné Kagame a décidé de garantir. La garantie qu'au plus tard, je crois, mardi le 7, c'est le feu. Donc, nous qui vous allez soutenir, M23, Narwan, bien que Allemagne,
biso ezali Rwanda na Timana, M23 na Rwanda bakosala cesser le feu et puis début ya retrait na bango. Donc ye akutani na Kagame, mais quand Kaseka akende kuna na Rwanda, ce n'est pas alors en tout cas alobi yango te. Papa Rigobert likambo yo tokokota na kati ya lisikulu penza ndenge basololi bango mibale ezalaki na télévision moto nyonso amoni biso pe awa na vitesse ya internet to suite ozwi yango eloko na lingina bandela nanu likambo ya ping pong ko esali lokola président na biso a lobby yepele a lobby il va commenter au commentaire likambo yo mwana mwasi ya française a tuni président na biso soki ba compromis à l'africaine kozalate président na biso a lobby bongo tango ya ba président kuna na France esalaka pe mwa mobulu bongo na États-Unis tango pe élection esalaka mobulu kuna ezalaki ba compromis à l'américaine était à la française était soki comme il pas na biso alors que tozo senga Macron pe azongisi ye pe alingi a défendre journaliste na ye eloko wana monaki yango ndenge nini na yebite soko landi yango je pense que le président de la République, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, à lobby, où il fallait à le bas, il a été aussi clair, donc il n'y a pas de commentaires. Macron, il s'est senti frustré, blessé, à zone ici, et tout le monde a compris. Tout le monde va comprendre. Je pense que là, l'Union africaine, tous les Congolais, c'est que dit, alors clairement, il n'y a pas une habileté, quoi qu'ils ont là. Mais quand il y a des couacs, ce n'est pas des compromis à la française, à l'américaine. Peut-être c'est une façon de dire que les Africains, quand vous dites compromis à l'africaine, donc quand il y a chaque fois qu'il y a tricherie, donc les Africains vont s'asseoir quelque part à Sololi. Ok, c'est comme ça dans l'air, dans mental, quand ils parlent d'un compromis à l'africaine, donc ça sous-attend, donc on triche, et puis on va régler le problème. Donc le président aussi, à zone sérieux, lorsqu'il y a des couacs là-bas, ils sont en France, ils sont en États-Unis, ils sont à la Wati, c'est ça que moi j'ai compris. Donc là, c'est normal, c'est pas des compromis à l'américaine. Je pense que ça a été clair. Mais papa Rigobert, au monaki te sali penza eko la ki sa te tension ezali entre biso na ebite soko na loba que Union européenne tona France au sentir que mutu na mutu ako benda po Macron a lobi nini ye a lobi ata soki irrégularité ezali na France to na États-Unis ba journaliste bazo dénoncer yango ezo loba na public ezo sala comme si epa na biso ezalaka dénoncer te mais kaka séquence wana elakisi crispation moko elakisi tension na ebite soki yo sentaki yango tozo polémique te hein tozo décortiquer likambo ndenge lekaki yo sentir tension te Attention. Ne croyez pas que c'est simplement chez nous. Il y a des problèmes où on peut tricher. En gros, c'est ça. Ne croyez pas qu'il y a que chez nous, en Afrique, où on triche. Chez nous, en Afrique, où les élections posent des problèmes. Même chez vous, dans les pays, vous êtes très développés. Dans vos pays, les élections posent des problèmes. Et quand ça pose des problèmes, on ne parle pas de tricherie. Et Macron a sali analyse, il fallait qu'il réponde. C'est comme ça que moi j'ai compris l'affaire. Il devait répondre. Et bon, si chacun de nous a ça l'analyse d'un monde qui a dit attention, oui, faisons attention. L'attention c'est quoi? C'est que dès le départ, on attendait que Macron soit clair par rapport à Makamou, il y a Rwanda même 23 naïe. Et cette tension-là se cristallise à travers Macron friand. Non, moi je pense que là, le chef de l'État a dit ce qu'il fallait dire, que nous, on n'est pas des tricheurs, des Africains. C'est dans votre image à vous, que nous sommes Africains, nous sommes des tricheurs. Mais si cette image-là, quand il y a un point aux élections, on est tricheurs, mais moi aussi, vous êtes tricheurs. Et tout à fait normal que Macron était essayé. Ça veut dire que Macron, c'est ça qui était. Alors, on répond en vérité. Ce qui
mais nayokaki lokola pe président na biso ako titiye ye mwa mingi Macron aboyi mwa lokola responsabilité akoloba bozo tia nyoso na moto ya France bongo bino moko sur le plan interne est-ce que bo organiser ki administration na bino est-ce que bo organiser ki azongi seli biso makam eloko nde na koluka na comprendre moto moko aye ko salisa biso soi-disant mais bongo penza te po akolinga ko assumer te ndenge ndeko moko alobaki ye combien de fois dans sa bouche abimisi kombo ya Kagame moins que oya président na biso nazo mon attitude na ye eza penza fluide te likambo nini biso na Macron est-ce que aye penza na moto aye ko sunga to attitude na ye eza malamu mingi te c'est plus makambo to komi na makambo ba carré minier kuna to koyoka ndenge ni et komi plus lokola moto aye cop na ye coopération moko esalama plus babiloko ni mais soko tali côté sécuritaire on dirait azo se décharger na mwamba makambo ebele juste une impression. Maman Mimi, les relations internationales et ça le makasi base ya ba intérêt tout ça là naïf et on a va ignorer en mot tout dirigeant pour ça va ignorer moi cela veut dire que ça naïf donc toute relation internationale c'est sur base d'intérêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Macron dit, s'il y a des erreurs à notre niveau, je ne pense pas qu'il faut refuser ça. Il faut accepter. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président n'a pas voulu aller dans ce sens-là. Il aurait pu répondre à Macron, et nous savons tous. Quand Macron parle, donc sa administration à Bignon, le ministre Yahoo, la première fois, Bachi, ministre de la fonction publique, la modélisation de l'administration, qui signifie réforme de l'administration. Nous sommes dans ce sens-là. Au moins, il y a des pas qui se font pour modéliser l'administration. Ça veut dire qu'il ne faut pas réorganiser l'administration de l'administration. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, on répond à Macron. Il nous le dit, nous, on le fait. Alors, quand il parle de l'état des droits, ne sont pas, nous, s'agissons de on milite pour un état des droits. C'est vrai qu'il y a des points d'ici, de là, que le président est un campestre, on dit qu'il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce que cette intention-là, est-ce que dans les faits, est-ce que les gens doivent peut-être il y a aussi une responsabilité. Comment voulez-vous déstabiliser? C'est ça que je... ndeko Rigobert soko akoyoka biso osengeli na binayo kobandela kobenga biso boyebi likambo ya singa ezalaka nde mama ya likambo wana topesi malobi epai ya bandeko baso bazali na likambo ya koloba na nzela ya 02 732 0450 nzela na biso ya singa bandeko bako koma to kotala bisika na bisika bandeko bako belela bandeko bako tuna likambo nini elekaki penza na bozali papa Rigobert malobi ezali epai na yo singa e pesaki biso kokoso. D'accord, dans le but donc Macron il faut ailleurs bas. Nous sommes d'accord avec certaines choses qui disent sur les problèmes internes et un pays. Mais comment voulez-vous réorganiser un pays sur le plan administratif, sur le plan du droit, sur le plan des élections, lorsque comme au Rwanda, où le bureau vous soutenir, ils accueillent au Tchad comme sur la guerre. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui l'Ukraine peut s'organiser avec la guerre contre la Russie? Il risque de s'en monter. Donc, moi je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est éloquent, est édifiant que le Congo est prêt à tout, à des négociations pour la paix, mais lorsque, comme Macron a lobby en haut, tout aujourd'hui, ma négociation, il y a Nairobi, ma négociation, il y a Angola, ma négociation, les dernières rencontres de l'Union africaine, quand on prend tout ça, tout le monde a signé, et pour la première fois, Macron a lobby que Kagame a donné sa garantie.
pour la première fois, quand, on a quand même accepté que ma délégation, il y a M23 et que Nekomona, président Lorenzo. Pour la première fois, la France a dit que le mal, c'est le feu. Toyoki te cessez le feu wana esengeli te ezala mokolo ya mibale soko cessez le feu ekomi mardi te Macron alobi alingi ba pousser ye na likambo ya ba sanction te donc soko zolo ba sanction ça veut dire bato bako respecter parole na bango te ye azolinga mingi likambo ya sanction te mais il faut la forme ya pression. On veut faire l'économie d'une guerre, mais si Kagame pousse les gens, c'est là. Il est en guerre. Et ça, je pense que même lui, Macron, on va le prendre le mot par rapport à tout ce qu'il a dit. Allô? Tokoyoka yo papa Rigobert atako esika ozali kisasa mbula ebeti te lelo tobangaki tobi Macron akoya kodinda bandeko. Engagé avec M23. Ils se sont engagés que mais Kagame a s'engagé na bato ya M23 yo kite même ye Macron alobi na kati ya M23 ba congolais pe bazali ezaka ka likambo ya ba rwandais te eza likambo ya bato ya ba étranger te biso moko pe toza na kati. Macron, le président de la République française, tout comme, évidemment, vous savez que les comparaisons et cadré, tout comme l'État islamique, la troupe sur la Daesh, il y a des Français et Macron va accepter cela. C'est la même comparaison que tu acceptes qu'il y a des Congolais qui se rebellent, qui sont dans les M23, et Macron accepte aussi qu'il y a des Français qui sont dans l'État islamique. Je pense que là, Macron avait tort de dire ce genre de choses. Parce que quand il dit ce genre de choses, c'est encourager. Pays au sous-sous. Et puis, Congolais pour questionner le bleu congolaise. Or, là, maintenant, tout est documenté que c'est le Rwanda. Ba reprocher ye likambo wana mingi papa ya kolobate a cité Rwanda le moins na kati ya ba discours na ye. Kasi lelo tozali koloba pe likambo bongo alobi ba entreprise française ezali moins représentée na Afrique. Balingi pe bakendele na modèle wana yango nga na komituna ya ye po asunga biso ta polo atika biso to komi plus na ndengo lobaki politique et kenda kanzela moko na ba intérêt ça veut dire bakosala ba affaire et tout tozo kende plus na ba affaire to ndengeni na okaki balobi bakopesa pe biso mbongo to komi lisuna ka mbongo nga na ko banga ka frappe papa po so mbongo epesa mi ba frapper lisusu. Parce que sinon, la radio, dans le scandale, n'importe quoi, et pas auditeur de la biche. Au monde, la budget naïe, il y a 16 milliards pour cette année ici. Il est prévu 1 milliard, il y a un accord de coopération. Je crois que Nicolas Kazadi a déjà signé. Il y a 1 milliard, bien, il y a un cadre de la coopération. Nous ne pouvons pas refuser que la coopération française, par exemple, 34 millions, on a promis, on va remettre le site des routes, voilà, on tombe à un pont métallique, parce qu'on a promis les arbres, un pont à plus, déjà les a presque il y a promis les arbres, et tout ça, donc il faut l'accepter. S'il y a des accords de coopération, parce qu'on va comprendre l'intérêt stratégique, il le connaissait, mais il faisait semblant, l'intérêt stratégique. Aujourd'hui, d'autres pays viennent, la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie viennent et tout ça. Aujourd'hui, c'est la France. Mais
accords de coopération commerciale. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, à l'hôtel Pullman, il y aura ces différentes signatures-là encore. Donc, si la France est OIA avec des accords de coopération commerciale avec des hommes d'affaires, c'est une bonne chose. Le contrat ouvert, c'est ouvert à des bonnes relations, non pas à des relations du genre si communes. Avec les Chinois qui nous ont coûté dans notre pays. Papa Rigobert Kouta justement et le baki Tshisekedi le père. Si commune ndena lingi kotuna awa biso to komi ko embrasser ba français. Sikoyo ba accord wana ya ba si commune. Mi chef autaki ko sala ba enquête. Toko kolongola ba accord toko ba contrat nyonso na lingaki na lo ba contrat. Toko annuler ba contrat nyonso ya ba si commune wana parce que ça ba contrat ya ba mbula ebele. Ezana no en cours. Toko sala ndenge ni. Il y a une jurisprudence dans la matière de contrat. Au moment qu'il y a, je pense que l'année passée, ou cette année ici encore, les accords qui ont été signés entre l'État congolais, Nadan Getler, sur le bloc pétrolier, l'accord où on avait vraiment bradé le bloc pétrolier la Bissau. En fait, on brade à 50 millions. Là-dessus, on revend à 500 millions et chacun, le Congolais, prennent des clairs. Mais Yann Getler, on lui a fait comprendre, les accords ont été revus, nous avons récupéré nos blocs pétroliers, donc les accords peuvent être revus. Or, là, franchement, il y a des gens qui doivent être arrêtés, qui doivent aller en prison. 93 ou 98 milliards de dollars. Les gens, ils ont été Yozalanda kunayo, mutu musaki atekeli yo ndako, azwi 70 ou 80%, après sur 30%. Donc c'est cet accord-là, il y a 6 communes, où beaucoup de choses n'ont pas été faites, d'ailleurs les 90% des choses n'ont pas été faites. Babylon qui surfacturé, Kakobola, jusqu'à là, Kakobola, on a promis que pour la quitte. Kakobola. C'est combien de celles les 5000 euros, les 3700 km de non. Les accords peuvent être révisés. Heureusement que tous les accords, le monde de bloc pétrolier ou le les 27 les 24 blocs pétroliers, c'est vraiment bien outillé. Des accords, ils ont écrit sur papier et on ne pourra pas aller signer n'importe quoi. Papa Rigobert Olimbisa Tozwande Konanzela Singa Tokozongela yo 02 732 0450 Ndekombote. Oui, bonjour. Nouveau bourgmestre à Kalama Lobby, nous les Balouba, nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes au pouvoir. Toko Konzabikolo Nyoso Bolingate. Charlie Luboya, on a remplacé Moulouba Moussous Bolobimi. 02 732 0450 Nziana biso ya singa na kanti ndeko tokozongela ye mokolo tokobeta masolo ya ba bourgmestre wana lelo tokolo babongo makambo ya Emmanuel Macron oyo azali bongo okati ya mboka Kinshasa ayei pona kopesa biso maboko na bitumba oyo ezali bongo na est pe bakoloba te bakosunga pona ba entreprise française ekota bongo okati ya mboka Congo bakotunga banzela bakosala boye Papa Rigobert oyano lingaite nakotuna yo soko lelo frappe salami lisusu po nini mbongo en espèce to boya ngote bazui kaka ba entreprise française penza bakiti main d'œuvre na biso bazui bato na biso bakosala mosala o mususu ba maître ya bango pour tout le monde a payé biloko ango na misu papa soki komi lokwa ka biloko moko sikomi na yao o kakobola o kuna ye o boy tozo mona banzela te bongo ba français nde bato bakoya ko bongola mapa e koma bikedi malobombo kayo. Maman, je pense que il ne faut pas tout confondre l'époque. La coopération, tout le monde a besoin de coopération et à ce moment ici où le pays on a trouvé par terre, tout le monde a besoin de la coopération. Il est vrai que chat échaudé craint l'eau froide. Il est vrai que les populations congolaises, ils ont regardant par rapport à différents accords que le Congo a signés, il y a partenariat public-privé, pas PPE. Mais on ne peut pas non plus, sur
Les Turcs, d'ailleurs, qui travaillent très bien, d'ailleurs, je suis content, coopération turque. Bazo Yawa, c'est tout ce que les Français viennent. C'est tout ce que les Français viennent. Les alliés ne plus sont de ce qu'État congolais, dans le cadre d'un partenariat public-privé, je dis. Mais s'il y a un Français, un privé français qui veut venir investir au Congo, si le public n'intervient pas, mais lorsqu'il y a un partenariat public-privé, c'est là où, pour ne pas être, permettez-moi le terme, entubé comme il n'y a pas que ces communes. Des alliés que l'IGF va sortir bientôt pour un scandale, donc, moi je pense que là, il faut que tout s'apaisantir, il faut que que les vrais investisseurs, pas des frappeurs, pas des trafiquants, pas des gens qui vont faire la one shot, ceux qui vont dans Congo, ben investisseurs, toi accompagner Bango, toi arnaquer Bango, toi accompagner Bango. Mais lorsqu'il y a un contrat public-privé, là, c'est à l'État congolais d'être regardant avec des bons juristes, des bons économistes, on va signer. Et je pense que c'est ce qui se fait maintenant. C'est ce qui se fait maintenant. Ba élection ezoya papa bitumba kuna na mboka papa Félix alobi likambo yango soko kaka mbilinga mbingeleza likuna ekoki ko déranger calendrier électoral toko suka yozo mona bato ba respecter Addis Abeba te ba respecter accord ya Lusaka te ba respecter likambo ya Angola te mardi eza simalobi papa tozana ba pungi mibale elobaka bana poto encore 2 dodo nde tokoti na likambo ya mardi ondimit penza te ta Apollo akoltia makambo na nzela andima na yebite menace nini Macron asali ye na yebite eloko nini po oyo bazoloba na télévision yo na nga tozomona wana eza oyo public esengeli ayoka oyo bango babeti kati to bakitisi na se ngai na yebite yo tango mosusu me ngai na yebite eloko nini openze ko sala te Macron a respecté maloba na ye ndenge Macron alobi. Ben cancer à Satan, Moraïbam, Pangote. Sauf que la puissance de l'Ambe, ils ont caché Satan à se plier. Simplement, en ce qui concerne l'élection mamie, oui, bien sûr, la situation très difficile et très compliquée sur le plan de la démocratie. 02 732 0450 nzela na biso ya singa na kanisi makambo eleki na Kinshasa ndenge na yebisi bino bandeko lisikulu ezali nano sur internet oyo amonaki te akoki kotala bandeko bakokoma mamimi ozo sentir te situation eza tendue oui bandeko il faut ezala tendu toza na kati ya bitumba bandeko bazali déplacé bandeko bazokende misika bandeko bazomona pasi ndenge nini situation ezala tendu te ndenge bandeko bakoloba te bako sentir na lisikulu ya Emmanuel Macron te azalaki plus sur la défensive ezalaki te ye neti ayeba swana neti ayeba bunda mais c'est normal parce que ezala na Congo ils ont la présence en Afrique, ils ont dans le monde entier, tout le monde a condamné l'attitude de la France, parce qu'on a dit que Kagame a défendre l'intérêt de la France dans Mozambique. L'armée rwandaise est dans Mozambique pour protéger le bloc pétrolier, il y a Total Énergie. Ça, tout le monde le sait. On sait que c'est Macron, le militaire qui la France, pour appeler ça, l'agneau Rwanda de 20 millions. C'est normal que Azala Ndengwana. Mais moi, je pense que, je ne suis pas naïf, je pense que le discours de Macron a été on un peu plus clair. Si Koyo, Total là, ce qui va se passer à partir de mardi, ce n'est qu'à partir de mardi et les jours qui vont suivre, d'être jugés. Mais pour l'instant, on va pas l'élection, mamie. Et qu'est-ce que vous avez papa Rigobert? Pour le temps, on va pas l'élection. Mais l'élection, le loyo, pour la CENI, je pense que, à prévoir qu'il y a une affaire, il y a 50 millions d'électeurs. Plutôt, oui, d'électeurs potentiels. Je crois, dans le calcul, il y a CENI. Imaginez-vous maintenant que, il faut savoir que, par le passé, l'Est
apportait beaucoup d'électeurs. L'Est apportait beaucoup d'électeurs, et c'est ça, l'Est aussi avait beaucoup de députés. Bon, imaginons-nous maintenant que la CENI n'atteigne pas l'objectif, il y a 50 millions d'électeurs suite à la guerre à l'Est, et qu'on est à 35, 40 millions d'électeurs, et que tout ça est une élection. On se pose la question. Nous peut se poser la question parce que vous êtes congolaise. Mais nous n'avons pas besoin de se poser la question. Tout aucune élection, tout aucune été. Tout aucune élection. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres gens qui vont Papa Rigobert, écoute, ça sent le glissement. Ça sent le glissement. Pot papa yokangai. Bandeko ba uti koloba na Suisse tango mokonzi aleka kikuna lobi. Ba condition ezozala bongo mais bongo te. Il se pourrait même que l'élection ezalate. Yo po yeko pakola biso mafuta na sens wana. Ngana poser kaka question. Oui, opposer question. Obanda ki ne bandeli ate bino bozali ba parti oyo bosangani ba lié na UDPS. Donc tokoki ko comprendre peu par là bozo bongisa déjà mitou na biso na kolobate. Il se pourrait que l'élection ezalate. Oyo seni o tozo mona ba machine à voter soko ya enrôlement na banda kwa bato. Moto aye na machine vidéo ezali papa soko monite na koyeko tindela yo. Machine wana ya enrôlement na ndako kwa moto. La question, c'est à Issa Kadima à répondre. On peut commenter sur les commentaires, comme a dit le président Macron. Hein? Voilà. Donc, d'abord, je vais revenir sur ça. Il n'y a pas de souci, aucune question. Mais pour l'élection, partout, dans les cas. Si on a l'élection et il n'y aura pas de dialogue avant l'élection. Que les gens se préparent à l'élection. Que les gens se préparent à l'élection. Et d'ailleurs, on a fait que même l'opposition, ils sont tous d'accord qu'il faut gagner l'élection. Vous comprenez? Donc, voilà simplement, j'ai en tant que journaliste, la poser une question. Vous avez rappelé à Maïe Lewana. Imaginez-nous que sur les 50 ou 60 millions d'électeurs attendus, qui est que la moitié d'électeurs va s'enrôler. Est-ce que tout ceux qui ont pays, est-ce qu'il n'y aura pas de contestation? Papa Rigobert, na ebite soko zalaki na Congo, tango ba élection utaki, kezaki kaka élection papa Tshisekedi awati. Oyo balobaki ke na est ba s'enrola kité, ba vota kité, po kuna bitumbe zalaki zaki papa alo masoko na bosanité. Kaka na élection papa Tshisekedi. Oyebi ke bato est ba vota te. Ndenge nini yo lingi omona te sikoyo? Mais maman mimi na lobi boye. Na lobi boye. Na poser question. S'il y a moins, parce que la situation où les gens qui na est, les gens qui pour la Tshisekedi, époque Kabila, na situation où yozali na situation sans raison, il va pareil, c'est mon ministre. Parce à l'époque, on parlait plus na est, Papa Rigobert na kanisi bato nyonso bako yoka biso ba yebi ete tozali na elikia kutumbala liboso na kati ya histoire na biso soko ituri ya vota ki tembala ya liboso to siko et comme lokola masisi ekei eloko boye ekei échanger guerre ezaka guerre papa ato longoli yango bilamba ozo olatisi yango lisusu bilamba ofiniki yango liputa yaka guerre po kuna na kati bato bakufaka kuna na kati bato bazo se déplacer kuna na kati ezaka ka guerre. Donc situation est changée te ndenge nini po soko bato ba vota kite na élection elekaki na ngambo kuna po bitumba ezalaki ebe to waka na kati ya bitumba te tata bongo situation est changée te ndenge nini. Maman mimi na biso boye po na biso bato ba allié ya UDPS ba allié à président de la République il faut tokende na élection ba allié ya UDPS to ba allié ya président de la République nuance wana
Donc, Bali a une épaisse. Tu as une union sacrée, bango union surtout. Président de la République qui est Moko. J'ai eu l'occasion de le voir. On a parlé, on en a discuté. Tozo Kende n'a pas élection. Je lance un appel vibrant à ceux qui croient que l'élection est à la tête au Kenya dialogue, parce que ça là, fausse route. Il n'y aura ni dialogue, tout ce qu'il y aura élection. Donc, tout se préparer à l'élection. Papa, Papa Macron, il était question à Koutanape, na ba opposant, ba Fayoulou et compagnie. Et balongoli na agenda to ezakaka. Macron esengela ki Koutanape na opposition na biso. Ba Fayoulou na bandeko mususu. Ezakaka na kati agenda to balongoli yango. Ah, ouais, évité. Là, il faut tout na protocole ya France, hein. Biso wala na évité, hein. Mais ça soué na yo to te po baninga pe bakota na kati ya masolo. Yo ko souhaité bato bakuta na to te. Biso le théorie d'opposition, voilà, na biso ba pokuta na communauté internationale. Donc on leur interdit pas. Bango pe ba bunda na ndenge na bango. On interdit ni les manifestations ni les membres de l'opposition, pas que le coup avec toute personne au Balingi. Il y a un que depuis que Félix est au pouvoir, eux qui journée ville morte, eux qui marche, les athées. Donc on ne peut pas interdire les gens, pas qu'il n'y ait pas le coup na Macron. C'est à Macron, au président Macron, d'accepter ou de refuser. Donc disons qu'on on ne peut rien dire, hein, on n'a aucun mot à dire. Papa Rigobert Kouta, Tomoni tourné monene président Emmanuel Macron a sali yango bongo na kati ya Congo, a l'équibo na Congo, Afrique na lingaki na loba. Papa Rigobert biso toko okayo na ebite soko okoka biso. Emmanuel Macron a l'équibongo na Libreville, a l'équibongo na Angola, a l'équibongo na Brazzaville, lelo azali na Kinshasa. Soko mardi po balobi bapesi bayokanite, c'est le feu salama. Soko mardi, mais bayebisi bisote moto yo akotosa maloba na yete, eloko nini sor na ye kozala nini. Balobi kaka ba sanction oyo yekutu Macron azoloba azo sepela mingi te to koma na niveau ba sanction souwe na ye ezali moto na moto atosa maloba na ye. Kasi soko mardi ekokite Emmanuel akozonga to commission moko ya suivi ezali po na kokanga moto yo akotosa maloba na ye to yokoki asilisi maloba na ye na Kikongo, na Chiluba, na Lingala, na Swahili. Ngana lingi opesa biso mwa makanisi na yo na nyoso wana. D'abord, il y a la commission suivie, il y a d'accord. Cette commission existe. Mais le chef de l'État, tout le monde Macron, président Félix Tshisekedi, ça est clair. Alors, plutôt ça, l'économie à guerre. Mais si maintenant on va tout citer, hein, ceux qui vont tout citer, ils ont aucune la guerre. Et je ne pense pas, il faut pas polémiquer sur ça. Les choses sont claires. Batossi, Baké. Parquer bango quelque part, désarmer bango, réinsérer bango, réinsertion sociale, désarmement, mais pas insertion dans l'armée, non. C'est aussi clair que ça. Brassage exaté. Donc pour la insertion dans l'armée exaté, brassage exaté. On a dit, c'était clair, c'est dans les textes, il y a Nino, il y a Bakor, il n'y a plus brassage. Brassage est nini infiltration, il y a un service de sécurité, il y a l'armée, la bisso, il n'y aura pas brassage. La seule chose, on leur a demandé clairement, on leur a dit clairement, mardi, à partir de mardi, cessez le feu. À partir de mardi, on commence à vous parquer quelque part, dans les territoires congolais, chez nous. Et puis à partir de là, on vous désarme Bino. On vous désarme, il y a déjà un coordonnateur, il y a Nino, il y a Makambo, il y a DDR, Wana, tout ça, qui existe, va réinsérer Bino. Ceux qui veulent rester au Congo, restent au Congo. Ceux qui veulent partir au Rwanda, et pas ou en Ouganda, ou je ne sais pas, en Tanzanie, pas qui. C'est aussi clair que de l'eau limpide. Dans le Bango, c'est la langue Donc, c'est ce qui est écrit dans les différents accords, c'est ce que le président de la République a répété, c'est ce que Kagame doit comprendre. Bon, pendant que Bissot, tous autres accords, notre armée aussi est en train de se préparer.
Hein? L'armée est en train de se préparer. C'est une armée qui a été infiltrée pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, l'armée infiltrée va servir de sécurité infiltrée. On doit préparer petit à petit cette armée-là. Hein? On doit l'équiper. Bah, où tu lever comme la sanction, il n'y a pas embargo sur les armes il n'y a pas longtemps. Donc, les gens doivent comprendre, les Congolais qui sont à l'étranger doivent continuer à soutenir l'armée la Bissau. On ne demande pas nécessairement que tout le monde soutienne et la même vision que le chef de l'État, que le président Félix. Non, c'est de soutenir le pays, c'est ce qu'on demande. C'est de soutenir l'armée. C'est notre armée, on le comprend. C'est de soutenir le pays, de soutenir nos déplacés. Parce que même depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de gens morts. Donc moi, je pense que je vais résumer à partir de mardi. Va déposer, comme on déposer ma arme là-bas. Ceux qui vont tout citer, on passe à l'offensive. Le chef de l'État a dit clair, même devant, et à Nairobi, et dans la réunion africaine, et chez le président Laurent. Nous, on a été clair. Le chef de l'État a été clair. Donc là, il n'y a même pas à faire d'autres analyses. Hein, mon mimi? Tokomi na suka liso na biso mokolo ya lelo tomonaki population asepelaki penza na boye ya emate bakomaki ti na ba mur ya lopango ya ambassade ya France ti akotaki ti avandi ti azoloba na population température ezandenge nini? Ah bon, moi je suis l'homme de la rue. La température était que qui est ayawati. Hein, population à Boyaki, température avec ma bébé, Boyaki. Toute la population confondue. Opposition, majorité, Boyaki va quitté, président Macron Ayawa. Mais il fallait que le président Macron Ayawa soit un problème là mon tout. Pour une consolaté, pour une solution de le président Macron est venu. On aurait bien voulu qu'il cite le Rwanda, mais là c'était Kagame d'ailleurs. Pourquoi c'est le Rwanda? Parce que nous les Congolais, on n'a pas de problème avec les Rwandais. On a des problèmes avec Kagame, avec le régime Kagame. On a un problème avec le régime à Kagame. Donc maintenant que Kagame est cité, de manière peut-être diplomatique, parce que Kagame a regardé un terrain là-bas en Mozambique, mais Kagame doit savoir qu'il n'y a pas que l'armée rwandaise qui peut aller garder les intérêts comme les intérêts français dans Mozambique. Hein? Nous, l'armée congolaise a été aussi dans d'autres champs d'opération. Donc, simplement, Kagame, on lui a fait comprendre que ici, Macron a évité directement, mais il lui dit indirectement, Diom Toza responsable. Quand Macron dit que les Congolais, ce n'est pas un coffre-fort, on sait que le Rwanda cesse de nous minérer pour se développer. Donc là, je pense pas, mais c'est comme ça. Macron, pour moi, il est allé un peu plus loin. Mais on aurait voulu qu'il cite, qu'il martèle sur Kagame. Bon, il a parlé de Kagame. Mais pour nous, je pense que c'est déjà une réussite par rapport à la France. Et le reste, on va voir à partir de mardi ce qui va se passer. Hein, on va autant à partir de mardi ce qui va se passer. C'est aussi une victoire diplomatique du chef de l'État. Vous avez qu'on loba, vous avez qu'on finga, un pigeon voyageur. Boye. Donc j'ai dit au moment là, va retomber Yangoyo, va lever embargo, va retomber les investisseurs, va comprendre, va saisir que si vous ne venez pas au Congo, il y a d'autres qui vont venir. Parce que si les autres ont en pleurs, mais en même temps aussi, ma coopération à Kala nous font comprendre que corps public-privé, pour la Bissau, normalement, on ne peut plus faire comme ce qui se faisait, permettez-moi, les dirigeants dans les Kabila. On ne pouvait pas les faire, hein, parce qu'on va braver mon coyo. Donc maintenant, quand on signe les accords publics-privés, c'est aux alas plus regardants. Mais les investisseurs privés, Maman Mimi a décidé, dans une comme moi, 100 000 dans la loto, il y a quoi investir, tu viens, tu n'as pas besoin d'un accord public-privé, non, il y a quoi investir. Donc ça, les investisseurs privés, si la France, Macron vient avec les hommes d'affaires français, cela veut dire qu'on commence déjà à y croire à l'avenir du Congo. Donc les affaires à faire ici. À comprendre qu'il faut y avoir place il y a d'autres gens qui vont le prendre, les Turcs, les Pakistanais, Indiens, tout le monde. Le Congo est ouvert à tout le monde. Ouais, l'Uni Congo, pas de ça va faire.
Voilà. Papa Rigobert po totika yo ozali na makambo ebele ya kosala osolaki na biso bongo kasi tokoki kotika bana mama oyo bazoyoka lisusu pasi te soko na 40e fois na vie na biso nayebi te soko ozolanda réseaux sociaux na likambo ezoleka na Afrique du Sud ndenge bandeko na biso babetaki bango na bandeko ya Rwanda na ambassade baoyo ya biso pe kuna bakei kozongisa olandi likambo yango to olandi te. Nalandi likambo la d'abord likambo liboso merci maman mimi na ngana bosana d'abord likambo Tunisie. Je m'insurge contre le président Kaïs, président de la Tunisie. Je pense même que la Tunisie doit être sanctionnée à niveau et il y a l'Union européenne et à niveau de la communauté internationale. Un président ne peut pas appeler sa population avec des discours de la haine, des discours racistes comme ça. Donc je suis solidaire avec nos amis africains, mais particulièrement avec les Congolais qui se trouvent en Tunisie, car tous les Tunisiens ne sont pas comme le président Kaïs. Je m'excuse, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, donc je peux se permettre dans le Bayango. Alors, Makambu Oyo, l'Afrique du Sud. Les Rwandais doivent comprendre que on n'a pas de problème avec eux. Et d'ailleurs, je me pose la question, si ce petit groupuscule-là est côté de l'ambassade à Rwanda, si c'est représentatif de ce que la grande majorité à la Rwandais va penser. Alors, moi, je demande à l'autorité africaine du Sud que ce genre d'incident cesse. Parce que les Congolais, par rapport aux Rwandais, nous, on a déjà été rodés. Pour ça, là, plus de 30 ans, il y a opposition. Même depuis 1960, le Congolais est dans l'opposition. Le Congolais est dans les maquis. Donc, on est déjà rodés. Donc, les Rwandais ne pas confondre ennemi à Bangoté. Ennemi à Rwandais, c'est le régime Kagame. Les Congolais, bien au contraire, veulent les libérer de ces régimes sanguinaires à M. Kagame. Donc, moi, je dis simplement à l'autorité Afrique du Sud, va protéger et les Congolais qui se trouvent là-bas, et surtout les personnels diplomatiques et consulaires, va protéger Bango Mamini. Voilà donc tout ce que je peux dire. Ce que je peux dire aussi, enfin, que les Congolais, aux à l'opposition, aux à la majorité, aux à la non-alignée, on a un pays que le monde entier demande que c'est le pays solution. Pays solution en matière d'énergie, pays solution en matière de réchauffement climatique, pays solution en matière de maille, pays solution. Donc maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde, et ce qui est tout à fait normal, voudra venir chez nous. Même les plus mafieux. C'est pourquoi il faut que tous à la souder, tous à la bomoko. Donc, il y a que se quereller et si elle est qui. Kagame a profité, pays a profité de la Simawana pour la Baya Gossala. Mais je félicite en même temps aussi l'opposition. Parce que je vois que l'opposition, c'était. C'était, critiquer l'armée la Bisso. Soutenir l'armée la Bisso. Mais attends, soutenir l'armée la Bisso, il faut continuer à Koloba. Va continuer à critiquer la communauté internationale, surtout l'Union européenne. Papa Rigobert a commis bongo ko kima moi moke na téléphone. Papa, na lobi boye ma mimi, na moni ke la katanaki, na lobi boye, et na moni ke la katanaki, na lobi boye, na tso makamwa ya Tunisie na loba kiango so loba yo kanaki. Toyoki ona makambo ya Tunisie. Makambo ya Afrique du Sud na lobi je nazo condamné d'abord ces groupuscules de Rwandais qui ne sont pas représentatifs de Rwandais, parce que les Rwandais sont otages de Kagame. Mais la CNP, les Congolais sont la vigilance, ils sont l'homme congolais, ça fait depuis 1960 qu'il a lutté pour la liberté. Par rapport à Bango, nous, on les a accueillis ici. Et les Tutsis, et les Hutus, et les... Toi, quand il y a des problèmes, on les a accueillis. Nous sommes là pour les libérer de Kagame, qui est en train de torturer Bango. Donc, on va confondre que le gouvernement, il y a Afrique du Sud, va protéger le personnel diplomatique, le personnel
consulaire. Je dis ceci aussi, que les Congolais sont dans la Bomoko. L'opposition est là. On sort la contre-poids majorité. Donc on va critiquer le gouvernement. Na misala, les autres sont bientôt malam. Mais là, comment on va critiquer? Et ça, je suis très content de critiquer. C'est le soutien à l'armée. C'est la dénonciation il y a envahissement à Congo par le Rwanda. Donc, tout ça, dans le Congo, Mbokaro et Bisso, tout ça, dans le soutien, donc, tout protéger en haut. Voilà ce que je voulais dire. Et que, à partir, il y a mardi total. Ce qui mardi, que tout le monde, mardi, mercredi, Karabatoua, M23, avec l'armée rwandaise, ils vont continuer. Maman Mimi, il y aura la guerre. Hey! Guerre, vous allez là. Maman. Il y aura la guerre. Il ne faut pas, tout AEAC, Yewana, le corps tout par Monisco. Le chef de l'État a qui clair. Pas tout par Monisco. La tourisme. Ils sont venus pour se battre contre les troupes terroristes, contre l'armée de Kagame et contre les M23. Ils sont venus pour ça. Donc, Makamou est à la claire. Donc, ceux qui Kagame à ce moment-là, chef de l'État, le Congo et le reçoit la responsabilité d'Ango. Voilà ma mini. Totondi botondi ya mingi ndeko Rigobert Kuta ozwaki tango penza ya kosolola na biso botondi ya mingi biso tozali bongo kokoba na lisolo na biso ya mokolo ya lelo toyokaki ete bandeko yo nyonso bazalaki na bamboka libanda basalaki mwa makasi ya kobima po na kozwa kosala banrôlement na bango ndeko Rigobert Kuta sololi na biso awa a rassurer biso te moto apalangana te b'élection ekozala toyoki papa Emmanuel Macron alobi biso pe tozwa ba responsabilité na biso ozaka kaka makambo toza nango toko tia yango na mito ya baninga basalisaki biso te balingaki biso te biso ndenge eza wana communauté internationale bakipaka biso te bayoki bitumba eza na mboka mosusu bapoti mbango biso batiki biso te yango balobi bino moko pe nesika bolelaka bokoma bana mawana mboka bisengo bokwa responsabilité ya makambo na bino papa Loma tomena mwa soi bongo tokoba masolo na biso Kenzo Kwadio mame nani akoti ya tembe somwe bayebisaki bango biso bakolo ngosuma bango bayokaki te musaka na izi baleli benda bango bango bayokaki te alekanga bango Eritidian okanga sumbu Jean-Marie Moulatu inanga sumbu Olivier Lukanda katanga sumbu bayebisaki bango biso bakolo ngosuma bango bayokaki te Libreville Dakar baleli benda bango Rwanda Bamako bango bayokaki te alekanga bango Michel Vambano Azaiko Viva Oya kovanda sofete nanye bayebisaki bango biso bakolo ngosuma bango bayokaki te Salambangi baleli benda bango Guillaume d'ici bango bayokaki te alekanga bango Kinshasa Anita Madada Diafu Medio Radio Simba Alino Star Simba Tiki Manzeka Sala isala mona teko salumbongo sale Sala isala mona teko salumbongo sale Mama yo 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 Mama salumbongo sale Mama yo 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 Mama salumbongo sale Desalue Mama jo sale
732 0450 nzana biso ya singa biso wana to tikalina bino banandako biso nyoso banandako. Emmanuel Macron ye wana omboka Congo Kinshasa po alekaki pe na Congo Brazzaville bo monaki ata bandeko ya hostilité complètement makasi mingi penza na bandeko na biso ya Afrique de l'Ouest bango kutu masolo ya France balinga kata koyoka ngo lisusu na matoite balobi bazali ko se comporter en père colonial bango balingi ba recoloniser lisusu Afrika bango bazo memela biso lokola yotala mona mobali oyo bakinaki kotika memorandum kuna na eloko nini na ambassade ya France tata wana yambi bango na balabala pe yoka langage soko bo continuer bo na kokota na ndako na zongi habita o mona mobali wana lo sako tata ye pa zongi sela bina ko banga yote toye ko senga mikanda te atwa na mboka na biso mais soko mokili yango to aka na ba rapport à ba force boye oyo je t'aime moi non plus et aka moi pas si pona ko sungana na bosolo yotala journaliste a posé question na Nani Tshisekedi pona ko yebisa ye est-ce que ba compromis et kozala à l'africaine était oyo Macron ayaki kozo ye palinga commenter sur les commentaires ponani batunaki ponani ko défendre journaliste na ye ya mboka na ye tout est-ce que likambo yango esengelaki ye pe enfin ko retirer moto droit ya parole te kasi ezo ba signe oyo ezolakisa te moto ekopela kasi bato bakozika te ezali ba signe oyo ezali kolakisa te to yamba boye wana na mino nyonso mba libanda te na lino ya suka kuna etafunaka ebima libanda po yo lobite moto ayei et puis yo kokende kisi esika omoni lokola papa wa Roma azalaki koya na Congo bato babetaki maboko bato basepelaki yo na ba mur ya lopango bato komi balingi yo te na kama ekutu bato yango batuni ye likambo yango te nga mpenza soki nazalaki wana na engaki na tuna bato basa komaki ya bato basa alobaki balingi na bango yo te balingi boyei na yo te siko tokomi kuna lokola bango bakaka soko baye na koni bamemi na nzungu bamemi na limeti oyo tokolambela soso yango kasi awa wana nini yo coopération biloko oyo bakoloba awa bozoyoka te na Europe awa voiture électrique yango nde ezobima o essence o eloko mosusu wana nini mazuto ekosala masusu te ba voiture ya bamikolo ekoya kuna électrique bakozwa matière wana wapi na mboka nini oyo ya poto oyo matière wana eko permettre bango et puis nakotuna na longueur de vie nini po biloko wana ase ya mabele toyebaka ebimaka pe esilaka ebimaka pe esilaka botuna bato basalaka diama bakoyebisa bino basite mosusu ebimaka susu te awa bato basalaka su diama place wana te tosalaka diama place wana sika esalamaka susu te esilaka pe bongo voiture yango électrique ti soko baépuise biso soko badodi biso soko basilisi kokalinga mpe koyita biso nde okoyoka lisusu na bambulu okuna ye soko mpe tokozalaka su na bomoyo soko tokomikendelaka na biso totikela bino makambo yango nde okoyoka lisusu te bazongeli mazout nde okoyoka lisusu oyo bazongeli essence mpo eza babiloko oyo esengeli tozalaka na mayele nga penza na mokolo ya lelo penza oyo mwana mobali oyo penza alakisi mwana mobali penza modele oyo Fachi alobe ya Fachi mpona lelo ya Fachi bachikayo lelo penza bachikayo namonaki mobali lelo osaleliki mobali namoni mobali te na yo lelo mwana mamarte lelo namoni ki mobilité na namonaki okolia lino kote ya suka olakisi Macron lelo te omoni ndengo yawa to betango ki chitoka soko beta mi bongo te tokoyoka na solo nzoto epwa
lelo penza ya fachi otelemaki penza olakisi ki mobali mama lambela ye fufu kitoko lelo soko alingaka mbinzo na mbinzo soko ndakala lelo penza kota ngon esprit ya bien frite ya malamu te pona santé lelo mama lambela ye ndakala lelo penza nakanisi na eloko abeti mwana mwasi wana ya likambo ya eloko nini ba compromis à l'africaine wana lelo mama lamba ndakala aza wapi papa lomo biso tobina nano po eloko yango yaki mwelenge tia nano penza lelo akoba kaka boye Mwamba Clément Amour ezali équation formule en mot de la reta réponse nangweza goût exposant elengi ata basangisi basucre ya monde entier jamais kopesa saveur à bibi de la reta. Le vieux Basile Mazéa, Nadine Massidi, David Mangaya Baba kisaka te maina bidon oye tonda bibi otondisa motema na ngai na kimia ozala tamanga nalia yo tina suka nadunda na poso na mela na mokokoli. Honorable Patrick Mouniomo, Mama Pascal Pam Prestige. Amour ezali équation formule en bibi réponse nangweza ou exposant elengi ata basangisi basucre ya monde entier jamais kopesa saveur à bibi de la renta. Bibi Stone Karaboy nakokanga sentiment nanga ndenge nini yengayo bibi nakozwa makasi koboya yo wapienga ye bibi de la renta bibi bibi minisa plana ngai ya bolingo bibi bibi pusa koni na yo tolelenge bibi bibi balola nzoto na lelelengi nakokanga sentiment nanga ndenge nini na yo bibi nakozwa makasi koboya yo wapemia na ye de la reta bibi bibi minisa plana ngai ya bolingo bibi bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi balola nzoto na lelelengi malengi makasi bibi de la renta. Fanny et Corinne Beya nzambe change ngata kopsange na ngai yokoma bibi de la renta bibi Stone bibi fusa koni na yo tolelengi bibi olobisingaki yakanga kwekonda bibi bibi minisa plana ya bolimo bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi de la bibi balola nzoto na lelelengi elengi makasi bibi de la renta ya Pacho Panda lion aboma tro akwesa mpaka sa bangombe na banzoko kasi mokolo moko ngungi alelisa ye bibi olelisaka ngai na bolingo nazolela sentima to pasi ezoyebana te ngai nakomi lokola ndoki oyo alei moto amakila mabe akomi odevoile basekre nyonso ye oyo balobaka na nsima na yo bibi na leli na anglais na français tina lembi bibi obimisinga maya miso nelengi bibi minisa plana ngai ya bolingo bibi pusa koni na yo tolelengi malili makasi bibi balola nzoto na lelelengi malili makasi jus d'orange topesi yo mbote esika ozali mati France tolobi botikala na ndako mali jus d'orange nakanisi nzembo oyo
ezalaki mpona yo ezalaki mpona yo ya te mayila kulutu abaleke ozalaki na biso lelo toyoki bongo mpenza wapi esika France apesi bongo bapromese alobi oyo ye akosala mpona RDC tokozela mpe sika RDC akoka bongo kotala ndenge elobi papa Rigobert Kuta awa tokozela biso nyonso kaka soko mardi ekoki mercredi na ntongo ndenge ntango tokolamuka tokoyeba soko nani asali mimi te bongo totala basanction oyo ekokwela ye esika akozala tozalaki na esengo mingi ya koyeba te Mati France oyo ya mama Marie France azalaki na biso jus d'orange azalaki mpe na biso wana tokomi na suka mama Ivete Koko oyo ya biso moko tika te ozongisela biso amena kitoko mama Mami Kabeya balobi soki eza ya anniversaire te kozala ya nini yo tobongisaka kaka maputa tomoni anniversaire mpe amoni biso boye te mama Mami Kabeya papa Fulgence pesanga amena kitoko pesanga amena bien po toyebi ete mama Dodine oyo agise boko azalaki wana mpe mpo na kolanda biso wana biso tokomi kokoma na suka zuzu mabeko oyo ya Tantine oyo ya Firmine oyo ya Candice esika bozali nzambe alola amona bino abatela bino mpo te na bileko ekoya tozala na esengo ya komonana na nzoto makasi bandeko bopesanga amena kitoko bopesanga amena bie mpo tokomi na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo tokotala mercredi na ntongo soko tolamuki oyo tosaki te mama Ivete balobi likambo yango ekomi kaka soko wana likambo ya moto tokuta na mercredi na ntongo mpo ekosuka nde mardi boye te bandeko boboto papa Lazare Mbulu papa Désiré akenda wapi yo pesa ye boboto wana tomonani nzambe alola abatela biso mpo te pema ya ofele ezala mokolo ya poso ekoya toluka tomonana boboto